Azuluka masinga yoyo sokolo takinga na loto amayaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na loto amayaka tolingana na biso tomona bapasteur na yoyo. Bah bonjour, bah bonsoir, bonsoir, ça dépend à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote belé, belé, bah merci, na o nyonso, papi ça rend confiance. Et puis voilà, bah yenge, na bandi konapsa bunja Congo, boboto, bondeko, bandi konapsa catholique, vraiment, kimia na mabota na bino. Holanda la danoise, beau partager, beau aimer ma vidéo, ceux qui aussi peuvent aimer, ceux aussi peuvent péter. Au tepe nase eza problème te ils ont sabiso toujours makasi na mayeli pour na ko améliorer musala. Et puis tolobi basalam ebele na bandeko na biso ya ba musulman, pourquoi pas Kintwadi bakimbangiste. Et puis topesi mbote vraiment bandeko na biso abima ba église nyonso kaka topesi bino mbote bandeko na biso na ba ope bango pe basambela na bango te topesi bango mbote o balinganga te ba gros bisous boya ebele bo bengala danoise na live together boya yaka eza site sérieux relation moko ya sérieuse talaka solitude eza mabe yaka ozwa mwasi ya malamu, ozwa mobali ya malamu, yosala bien, c'est pour ta vie, baninga ba ozwa na bango, balobi, c'est lui qui cherche, trouve. Bandeko na ngai toye na biso ko solola, tozo solola, bozwa nga mabete, nazo juger pe mutu te. Oya moni ke na o juger mutu, soko o désabonné, soki o osiliki, soko o sepela te, bon, o sauter na yo, parce que moi je dois parler. Nga fona sa banalise nga fona loba oyo nazomona ke na ko loba oyo ko sunga ba peuple congolais parce que vraiment trop c'est trop to koika ko continuer boité et puis vraiment na osenga bino ba o bazo partager ba nzembo ya Matou Samuel botindela ngai te naza posa na ngote so na ala posa oyo kango na oluka ngonga moko so yo za posa na yo ya banzembo ya Matou parce que c'est pas normal. Ce qui se passe est bien té. Toza na clarté. Vraiment est flou. Basé na nzambe bakangi minoko. Mais pasteur, ceux qui prophètent, ceux qui na boye bien gefa. C'est la seule personne où yazo fungola munoko azo loba que est normal té. Ale bino bafani soki bo benga bino banani o bozaka nyonso nzambe tika botika nzambe moko nzambe. Vous ne savez pas que dans la Bible c'est écrit que il faut juger basal dans nzambe. On ne juge pas oyo baza basal dans nzambe te. Oyo bazo déclarer que baza ba païen, c'est eux que to juger bango te. Mais oya ya se prononcer que ngaza mosel dans nzambe, ngana zo yembela nzambe. To juger bango te pourquoi? Nga wali ko juger nga juger ngai. Wali ko juger nga ta zeli jugement ya nzambe et a problème na ye. Ko ela nga te to juger te, bo juger te, bo zela jugement ya nzambe. Pona ni? Bilo bo mona batu wala bazo kufela ba famille o bazo kufela bana na bango pa Matou Samuel. Ba est-ce que baza ba bota bango ndenge ba bota yo te? O yozo kotela Matou Samuel. Bilo bomoni ndenge bandeko ba soda ba koti wana yango bomoni yango na comprendre nzoka nde tala ye wana mama wana nzoto mike wana konda wana oya lia poison azela kaka kufa wana Olive Lembe wana ye wana bomoni ye wana ekufanda ekotala Matou Samuel. Est-ce que bomoni elongi ya Matou Samuel eza elongi ya kufeni mutakufeni mwasi
azane soin, azane propre, donc yebi makambo azosala. Moi je vais vous parler le na kolobela bino vérité on a kasha kiango na ba bengi nga biso to bato ba benga kabiso. Bino bokazi to baka respect na ba chef coutumier na biso. To le bango na ma sécurité. Na ma sécurité. Ba chef coutumier na biso baza wana ba mona ka makambo nyonso to mais baza wana ba yaka te ko ba miloba to komi ba Tanzambé toza boy to pesa position na yo oza ndoki oza chef coutumier pesa position na pourquoi venir mentir les gens bokomi lokola ba se Tanzambé bakomi lokola bana baso ba pakola ba poudre belene longi ba tie ba cils ba tie ba komi lokola ba lati ba masque mobile olingi eboye tanga ke sukole longi akomi moto mososo bomona na ba YouTube muta zike longi azana suki te tanga ko se maquiller mwana mobile ya se maquiller olobi ke mwana mwasi tanga ko sukole longi boye hey ndenge basai na Nzambe bakomi bino bomona na matanga matu Samuel ndenge basai na Nzambe balaksi ke baza bandoki balata bleu couleur bleu bino boye ba couleur wana bandoko lata matanga bo bano mwango normal. Moi c'est beaucoup talobi na ngala danoise tango zo baka couleur bleu na kati na ngayo mais soko ngala zolo bana yebi makam na oloba soki yo monyo eza normal ozolinga oza aveugle yo zala aveugle to komi na temps o eza fo batu ba fungwa ma misu to se suna temps wana te bande konanga ke to landa ka batu ba aveugle to kaka ba nzembo ka ya ba aveugle ka ndingwa to za na temps wana te na mikolo ngai nde na yaka bona analyse ka batu nyonso ba sai na Nzambe na ko analyser ba musicien mokili na ko analyser batu ba ye na analyse ka nyonso sule ba beza nzete bino mo boyoka nde ba lobati ba fingango sule kokoti sule kwa eza nzete olingo linga te okovanda na sanzete surtout so za na kati ya bamboka na biso wana awa peka na poto ana ete tokenda na ba park to vanda na sanzete tozo sola et puis ça ba inspiration bien bino mo pe boye boza sa sule baoba to solo la penza le to so to zo tana biso lobi dimanche boko yoka bozwa tambo partager ata batu bayoki nga sa bayoki kaka metoro loba mela moi coca moi ji vanda vraiment bien relax toi na sanzete bandeko nanga toza suna taba kosara batu te yewa matusa mutu bayeko tala epa mama Olive ba photo yango wana te botala ndenge azali azana mawa ya wapi amoni mama Olive bando sepela parce que ngai na lobi na ngai na sepeli lokwa mama Olive ye otala ye parce que ngai na zaboye soki batu Samuel il faut balela biso Jeannette Kabila Kanambe bato bazolia mbongo ya Congo ale ba inosa ya bato azokende kolia ka bango bato bongo nde toza na besoin ya lia na ye soka lia na ye lelo Jeannette eza problème ite même nga na kozwa avion na ke na ngati na assisté na nga na matanga mais atika nde kolela biso bato so bali eka kokomi na maladie ya nzoko soko bali matu Samuel ba superme na eza na sorcellerie ako peso ba superme ko koma obèse obeli maladie ya nzoko basi yonso bakaba kufaka minene ale ba kosa ka obésité bana osala physique ye mama nani mama wana o mama konda wana botuni asala physique aka mnente poane na ili suso kalia poison ya ba Burundi soki ya ba Rwandais aoye baka yemo place azawa bande ko tenga vana za lesengo te surtout dans les sengoté comme au peuple congolais poni bozaka toujours naïf les campagnes mona na vraiment ata kutu bakomi koloba oh histoire à Job on a ngaïf bino histoire ngwezaka ya solo ata kuteza ya solo histoire wana ya Job wana yebisanga est-ce que ndenge Job akufelaki basi combien est-ce que vous comparez en pensant dans ma tout ça bon qui blanc musu ba congolais bo comparaka je sais que les gens vont dire tu parles de terre à terre je m'en fous moi je vais vous parler aujourd'hui histoire à Job histoire à Job nini eza na modèle wa na boye bisangai et Job akufelaki moi cité
akufelaki nde bana. Me Matu Samuel na bana bazemi zolongwa basi na mabala ye. Matu Samuel na ba fiancé, na ba copine, na basi, na ba leki na ye, na ba mama na ye, ba tata na ye botune bazaka wapi. Hein? Et puis bozo kwa kosala analyse moko claire te ezola ki sa noir sur blanc que Matu Samuel a fait quelque chose à la femme. Matu Samuel a bomaka basi te. Matu Samuel a bomaka basi te. Mais Matu Samuel a bala elima o ebomaka basi. Azana mwasi moko ya monde de ténèbres, aza très jalouse. Ye mutu abomaka basi wana. Siko amona ke azala sans basi na monde normal, les gens bakoloba na ye. Mais landa na o Moïse Mbiye. Moïse Mbiye a signé na ye. Moïse Mbiye a kobala, cela veut dire que a divorcer na mwasi wana. Et puis Moïse Mbiye a koma mwana ya Nzambe. Parce que aza mwana ya Nzambe. Ezaka bituna tuna ona mukili, bituna tuna. Yango nde komisa Moïse Mbiye ndengwana. Producteur azaka nanyo, nazobi msanini, mama, bituna tuna. Akenda ko tuna, epai batuna kate. Ali bakoti sa ndengwana. Marie Misabu ye wana zaki mwasi kitoko ti. Ata botaka na mobali moko eske Marie Samba koka ko bala te atalaka bongo. Bibala bala batati wata. Eza pas si beau partager. Ota mutu moko yoki ngai je m'en fous. Na ko tchango pe makam na oloba na ko tcha. Oya ko yoka te avandi na ye. Ozeli prochaine vidéo tant na yaka nazo kajole bino yo yoki lokwa yo linga ko yoka ka balobaka alléluia amen batu bozala boye nde yango na so boye bazoloba ke bato basema mabe bazo juger. On doit juger les hommes de Dieu. C'est biblique. Bible on a bo mona ke za munene. Eleki ne bale na munene Bible wana. Ndenge zane za kwa ebala munene za zamba munene bokoti na zamba bokei ko luka banyama. Mutu na mtako bima na mboloko, muso akangi makaku, muso akangi bifle, muso mutu lion, okeku muso pakutani na lion pe liye ye. Ndenge pe Bible za wana. Okokuta mutu na mtako kanga verse na ye. Oyo ya monike verso yonde yanga ngai. Soki pasteur a monike verso yonde yango esala kanga bien. Soki balobi o verset boye bakomi o Ancien Testament. On est Ancien Testament. Bible ezalaka na Nouveau Testament te. Bo pesa nga verset ozolobela dim na Nouveau Testament. Ezalaka te ezalaka na Ancien. Mais soki likambo ko komi le basi ba pekisa basi ba te ya tete na Bible. Nouveau Testament pekisango. Ancien Testament apekisango. Mais tozali na batu o balobake non tango Jésus a sekui moi signon surtout esprit saint ekitaki na batu nyonso basi na mibali bakoma ko prophétiser ndeko prophétiser ngwana nde koma batu bakoma muso akoma OK ami diembeli wana ketiko moi c'est comment ko prophétiser ali basi ba prophète ba bimela wana ali ba mibali ba pasteur ba komisa basi na bango ba mama pasteur. Pour le moment, maman pasteur moko isolé ka dans les vides boy. Mobile na zaka pasteur te bazala mingi te. Nyo surtout na ka pona ko embrouiller peuple congolais. Tozala ka toujours na flou kaka. Diable penza ndo non. Diable penza zanda kwa ya diable ezaka na Congo. Congolais peuple moko escroquerie ka yi. Ba peuple mbaba nyongwa ni ko futa te. Na rozonga ya bena histoire Matu Samuel lelo pa no sala sangisa. Ka Matu Samuel taza escroc. Presque nanga moko pe na oloba na kati. Biso pepe kongo to na malédiction. O futa nyozo nyonga bat o futa te. Eloko nyoso lika ko kakola. Soko ke somba na magasin mindele o sombi normal. Oke pa bandibu o sombi. Mais soke komika na magasin ba congolais. Kende na magasin nyoso ba congolais ke nokuta kaya nyongo. Kene na magasin bekolo mususu kaya nyongo ezalaka te. Jamais balinga mundeko na bango avancé. Toujours ki motema mabe. Muninga seli mo magasin na na poto boko keka ko defa même eloko 5 € oke ko defa kuna. Nga kenda na boutique moko na moni kaye tata moko ye wana azo defa eloko 5 €. Nezi tata ngo me ozangi 5 € bi osala ngo exprès. Nga na zwi 10 € na pesi ye. Nabi papa zo 10 € somba atami baloke no na ndako.
Ce n'est pas gentil. Autant que na banyongo boye bité que banyongo msu yango ezo kangamino ezo comme ça bino ka pauvreté. Nga tuka so na nyongo ya banque. So na nyongo mutu na comprenate période na nyo sondu na zaka su na mbongo te. Même ba bazana banyongo na ba ofuta te. Kwa nga na zana nyongo. So ka na zana nga na nyongo mutu te tala bénédiction mbongo nde yela ngai. Yanga na linga tuka so na nyongo mutu. Oya yebiki na omaka fona futa. Oya monike nga na futa na nyongo na mutu te. Acha ba commentaire wana. Bako yebisa bino bien que la danoise na nyongo pardon. Ata na yebisa que na futo na après moi 2 semaines na futu yo parce que j'aime pas. Ezaka bien te. Mais peuple congolais loko nyonso tout. Même ozo luka mwasi. Yo mona wapi la danoise osala musala neti nga na osala musala boya live together. Na yaka na lukela bino basi ofele. Oyeno pe kozo ba pe ba lukelo mwasi ofele. So olingo luka mwasi no fele ke ko luke yo moko ti. Yo moko ke na magasin soki na wapo ke ko luka mwasi. Soko ye pa la danoise akozwa commission na ye. Ezo fele te. Mais peuple congolais kaka monta moko peka ya muke zanga kutu tina. Eko koka même pas ko somba ta nini ata sapatu ya Armani te. Mais au moins mwana mobile nazo so ba sapata ba Armani. Mais tanga lingika ya ko luka mwasi ou bien so alika ko fele. Eza bien te peuple congolais za mabe. Allez, ce monsieur Nzambe moko sala makambo ya mabe au lieu bo conseiller bo bandi sikoyo bo moni Matou Samuel vraiment ya solo pena mwasi na leki na kisi nae. Tela ba congolais ko ba komi ko partager ba nzembo ya Matou Samuel. Lobile ba ko bimisa seda tala ndenge boko yokango. Eza bien te peuple congolais boko avancer te talibino. Na ba boza ba naïf moko boy soki ndenge ni na comprendre ngo te. Ah, Nzambenga va merci Seigneur au pesangai esprit à critique. Moi je dois tout critiquer. Ngata mobali na nga na critique kana likambata lobby. Je peux pas accepter comme ça. Oh. Même batbandi kolanda Jésus. Ce que Jésus a teye sili ba kei ba vandi babandi ko tuna lobaki boy azongisa ki boy. Bino bolingi te. Matou Samuel nga komi suko nani. Oh la danoise ne juge pas. Na ko juger ye yo te mto yako yebisanga ke na juger te asala makama mabe basi bakufa kaka bakufela kayeka basi bozo mona ngo normal basi misato ya Matou Samuel bakei kaka boy ale mama Olive wana ye aye ko tsuko tindela ye bambongo talebele ta mama ngo banda ko bela mwasi wana banda ko bela poni ye mama Olive ngo ayaki pa Matou Samuel ngo te ba futela tatika ke na Afrique du Sud. Ata na poto awa bata minene awa bazaso na ba 1000 kilos basaka bango mona na ba film na ba États-Unis te baso benda bango ba Grèce baso pourquoi basala yango te so muta kufi boya ko pesa siko Matou Samuel ba mbongo asa na ngoni ah non voilà to ke non essentiel pona likamba mwasi Matou Samuel na démontrer bino likamo ke Matou Samuel azana liwa ya mwasi nae Matou Samuel parce que mobali moko quand to sala ba émission boye mobali moko azakaka aza mutu pe aleka na ba science wana aleka na makambo wana bokoko wana abenga kinga bila danoise Matou Samuel azana mwasi ana mwasi moko abotaka te ya mukolo mwasi moko abala parce que Matou Samuel azaki nganga kinganga Matou Samuel bozo boyango nanyanga ebi kinganga Matou Samuel te Bila bozo saka na batu wana ba uta kota ba ntandu wana ba mbeso ba mbenseke so ba mbete so banana bazaka makasi na bakisi azana mwasi moko aza très méchante oke mukili monde physique emonaka te aza pe mami watate balobi azaka ka mwasi mutu mwindu normal po biso tomonaka mwasi nyonso tu ya esprit azaka mami watate aza mwasi aza très méchante ye mutasaka et puis soki ozana mwasi ndenge wana abango mingi mi babokela batu ba obésité wana maladie ya nzoko wana ya kwa maladie ya nzoko na kabanda ko benga maladie ya nzoko lelo kombo wana bobosa nango o koma tala munene kolia bacholo kwa nzoko na zamba kuna botu na basakata ba oyebisa o komi nzoko so nzoko azosumba kuna na zamba yo pozo sumba nzoko azolio bando kolia tala munene na expliquer bino bien. Bon comprendre likambo très bien. Mukolo mwasi ya Matou Samuel. Matou Samuel a yebaki ke e komi Matou Samuel sinote abandai ko protéger mwasi.
et abandaki ko protéger mwasi oyo parce que monaki ke azolo ba pena mwasi wana méchante wana la femme qu'on ne voit pas oh ye moko mona kazoba ke olie pe mingi mbalo e ko revese na ko memangambo albi OK az mwasi oyo batindi na Lubumbashi matu samana lobe ke na Lubumbashi mo pe biso basi na ndako so mobali atindi au voyage kende kaka tik ba surprise na bandako bambala bo tika ba mama ndeko na biso akufi awa likolo ba surprise soko toza na musala oyoki mutu pasi olobi nyana oki bien te na nina zonga benga mobali na yo papa na oka bien te na oya soka zaki na bakisi na yo ye barate ube azaki na makangu moko na ndako akimisa ye pourtant oya komona ye kokatisa te na sali bo na kangi bango alende mobali akotika makangu wana mpona okangi te yo nde sikoyo kobandi kobela batension alors que so oyebaki na opete ovandi na yo vino pe zokende nango bien etali na makangu na ye l'essentiel ka yelo sida te parce que oyebi na yo te mais soko oyebi okomi ka motema na musala ngo osala su bien te makambo nyonso na ndako ebebi bokola bana ebebi botika makambo ba surprise ok sika meme mobali ba surprise yango mibale ebele bakokufa oyo okuta mwasi na ale alala ni na mobali na mwasi mosusu siko efuti yoni efuti ota mosusu kutu liwa alors que so po yebaki na opete tipe oyebaka na opete tipe ti mokili pe sili nango ay mosusu pe ozana pe bien biyeba yeba ope ezopesa bato ba malade mwasi wana batindaki ye soki atikalaka nde na Lubumbashi azonga dati oyo bayokani na mobali na ye mbele mwasi wana lelo aza na ye ye siko ntango mwana mwasi wana azonga ye nani oyo atiki biso regrete kapi ntango ayaka botuna bafamille botuna matu Samuel akoti na ndako amoni mwasi wana boye amona mwasi wana alobi na moni matu Samuel bolanda ba video na ye bo asala analyse na moni mwasi wana za na mwasi mo ba uti Swiss ye ndenge ayebaki mwasi wana uti na Swiss ayebelaka ngwapi ye ayebaki ondeni mwasi wana utaka Swiss te awutaka Swiss te mwasi wana zandi ezaki nde mwasi oyo matu Samuel abimaka na ye oyo sorcière wana ya ndoki oyo bato bamonaka te yango mwasi wana amona parce que mwasi wana atikala kobima na ndako ya matu te place parce que l'air ya moni mwasi wana bandi koloba bengi ba telefone bato baya tomboki avanda wana mama wana ti butu ti minuit tango matu Samuel ye kobima na ndako abi kota siko na ndako ya koluka mwasi anga za wapi mwasi wana kota mona su mwasi wana na misu te abimaka na porte ni matu Samuel asotisaka ye fenêtre te azalaki na mwasi esprit r na ye koki alimwe na ye matu Samuel abandi kotambusa ye na ndako tala zawa te tala bwatu mama na tala ndako wana mobimba tala ezala kutu nano esili te atikala komona mwana mwasi wana boye te abisi ko ba ezalaki kaka akomi se omoni yango na boyaki nanga kofungola ndako ezalaki kaka bilobaloba na yo oyo koyokisanga Sonia Pamba mutu azalaki nete ka ba illusion mwasi akomi kokanisa comme si yende azana akomi na problème na mutu akomi komona bato o bato bazomona te njoka monaki mutu ya solo bamonaka te nde place azwa ye deja azwi ye sili alobi ok ngai na mwasi oyo ifala vanda na ye komitika abwakeli ye siko basor babwakaka wana donc ti mwasi wana bande kozala wana asa kena na molina sa mai kuna asalaka deja makambo nyonso bakomisa ye soki mami wata soki nzoko soki nini azoyaka munene akomaka munene azalaki suye te entre temps bakei ba père spirituel na bango bamutu papa mutombo kuna ba père spirituel na soki na seka soki na seka soki ise soki ni babenga ngone egi aiseka soki lone bozo comprendre. Est-ce que vous comprenez bien? Moi si wana avandaki wana. Avandi wana na bandeko na epe bakotia ba commentaire. Bakoloba kela danazo za na raison. Ofungoli biso misu. Mo ba fo ba sokola bino misu ba congolais. Est-ce que vous comprenez net yo pe ndeko nanga yo mtozo talanga?
oye na ndaku oza pe na clé okoti kuna na kati ya ndaku okuti mobali no na mwasi mobali no akamati porte atindiki akangi obimi libando bandi kotomboka bandi koloba bana misala kuti bazo comprendre te bamoni pe mwasi yango place akotelaki te balobi msu patron akotisaki ye na butu bie soki ndenge nini yo ovandi wana na porte wana ti pe minuit ekoki mobali aye kofunga porte après minuit ale alobi yo kota siko na ndako mwasi yango oyo bande koloba ngai parce que pourquoi okoko ya bongo okendeki Lubumbashi osali prison oye pourquoi otosinga te boye kota oluka mwasi mwa na kota luka amona mutu te bandeko na nga mais entre temps amonaki Matu Samuel boye na mwasi ye mwasi oyo mwasi awuteki na Suisse parce que Matu Samuel aza mutu babengaka ye bafana kwiti bazaka partout bon Matu Samuel naninga banzembo na yo zambongo yango la tina banzembo nzambe bakoma kobwaka bato koma na mabanga opesi pe mbongo nde babwaki yo bandeko na ngai tofungola miso toboyi ata nzambe alobaki ke bakosangisa bable soki na banini ensemble ekokota ntango ya koya kolongola oyo eza boye mais sikoyo to basangisi yo olingaka okende konyata sende quand même nyata place oza kotala eza te parce que aloki onyati Etienne azaki mwana nzambe na Bible azomona pe boye tro na nzambe ndenge nzambe azolia bo azomona o biso tomonaka te mais babandi kobamba ye mabanga Etienne akufaka moko fo koyeba yo moko oza koyeba ndenge nini o se faire sauver ale lelo bato o bazaka basimbaka ténèbre batelemi bakomi koloba te bon juge Matu Samuel te basali na nzambe nyonso na bazosimbasimba Matu Samuel est-ce que bino nzambe olobela bino te ndenge ndeko na bino azokufela mpenza basi ndenge wana azolobela bino eloko te poni kozala motema mabe na Congo ndenge wana na bandeko na bino poni koaveugle peuple congolais bolamuka bolamuka mboka nini bomona bachantre de l'éternel batonda lokola Congo entre te eloko ya malunga kuna mpe eza te bana bazokufa na bamoto batransport ekomi moto nde ekomi transport kuna na Congo mwana moke botie na moto mwasi aboti na hôpital azobima hôpital na moto biloko wana nyonso bomona yango normal na Congo. Allez, bino nyonso na le dimanche bo lati. Quand moi 10 livres non ceux qui $5 moi donc OK na OK allez pasteur abina ba o nyonso bazana ba $, bocha na kacha panya koto. Ba o bazana ba francs congolais, bocha koto. Est-ce que bon mon ils normal les églises bien normal. Allez ngala super $10 na ketia. Bande konangai. Bo fongola misu botika kosala botika kozwa sikoyo ba CD na ye banzembo ne bo banda ko partager bo to tindela ngai te o nyonso ko tindela ngai na ko pesa ye réponse kabola sorcellerie na yo soki bonzambe na yo kabola ngokuna yo moko na famille na yo ko tindela ngai te po nga na boyi ngai na koyoka banzembo Matu Samuel te loba Matu Samuel aloba nani likambo moko eloko nye esalaka ya kufela basi ba prophète ebele batondi na Congo bazwi baza silence bozomona yango eza normal parce que bakutana entre bango na bango ce n'est pas bien ngai nazolobela kaka nazobandela jour mokolo mwasi wana vanda po na nga lelo so na ye na koti na ndaku na nga na kuti mobali na nga na mwasi eke akangi porte na moni mwasi wana na ye nga na vandi kaka boy tile mwasi wana kobima ou bien so osala 2 jours bien 3 jours akomona nga iti mwasi ya Matu Samuel atikala komona su mwasi wana te mwasi wana alimwa o boyo kaka o bwasa Suisse azali bwasa Suisse te elima amoni elima na misu boy. Mais bon Matu Samuel abalaki ye mama tango babalaka biso bo badoti bapesaka badoti et symbolisaka makambo ebele
soko kutana mutandoki abali yo asombi yo pe mobimba ata ye mosanga kimaki ata mataki na nzete alingai matusama alinga alia ye eloko ka alingaki ebikisa ye fala sambela nzambe solo mais soko ozoke suka na baeglize bapaster ya lokuta yango boyoka baoloba afala sambela mais alinga sambela wapi ozokende ka pa ya paster ya escro aoyebi so te ezalaki nango bongo te boyeboye biso mo toza nga na si na lota ndoto moko mabe na loti ndoto parmi ka mutu moko famille azalaki na seringue ya azotubaka batu na kingo makila azotuba seringue yango ezali na makila ye mpe azotubaka batu na loti ndoto bongo na moi mpe aye mpa na ngai alingabi oyo otubela nga nini nazobela te eloko te okotuba ngai te ngai nde nakotuba mpo ngai na omona yo nde ozobela nayebisi moso abi yo nde ozobela ngai na obela te michuba yo moko nalamuki bondoto nakei pa paster na explike alinga kosa nga te tika kaka eza nango boye benga abi te toakana frère moko boye frère wana kuta aza musaka ta abi ye aza na do ya bandoto abila danoisi sambela makasi oza mwana nzambe soki bachubaki yo tonga wana eza oyokaka bato balobako moto aza na sida ya kindoki eza mabongo eyaka ndenge wana en tout cas nzambe alingi yo mais paster wana soki mpe fazer sorcier abandi osala nga neti bajete eza kaka baillusion nga nakanisi mutu te bandeko nakanisi kuto te nani yango akokanisa ovandika bookanisake naolota mutu mobo aotuba nga tonga okanisa yango ndeni bapaster sorcier alinga cache vérité heureusement nalobaki yango ezalaki secret kati ovandika boye na bafrère ka na église nalobi ka ndoto na nga frère na abi te abi pasta bongo te nga nazaka mutu boye bandeko na nga tofungola misu biloko ya ndenge wana toautorize yango te toautorize biloko ya bongo te meme bomonaki mai kalambai tela de mwasi na ye lobi makambo boye mais eza négligé bato bazo néglige lelo mwasi mosu akoya pa mai kalambai abali ye pe boyoki nde balobi Moïse mbili ayembi boye ndanga soki nini mais lobi bakobimisa kaka bino wana bozaka kuna Sœur Tiffany so bokei na pa ya soki buduku soki ni TV bomoni trône na ye nzembo asali soki trône atie bazebola na kati atie ba 666 en tout cas oyebi ke selinga chair de poule bagege na kati mwana mwasi wana nazomona pe te soki atieli yango nini ye soki mpe azaka na bambongwe soki mpe nini soki Tiffany mpenza oyo yale nazana na rien wana bandeko botala biloko ya boye te alelelo matu Samuel ye wana bomoni aza na ye alaise avandi ayebi ke mission eza accompli lobi basaki ya mbongo ekotonda makambo ebele kotonda kaka mwasi akufi na sante munene bongo donc soki mbongo mpenza kosopela ye aza na ye azoseka na ye bato ale bino bafamille ya mwasi baza na pasi ale bino ne juge point soki olingi kojuge te kende osala ngo na famille na yo tika biso to juge mutu te akokanga mutu bato minokwa ne juge point pourquoi nanu yo oza na idée ke bajuge te pourquoi pesa verset ya bible oyo ezoloba ke bajuge basali na nzambe te ou bien nzambe alobaka bajuge baoyo te baza bapayen mais soki oza mosali na nzambe fo batala misala na yo bakoyeba ngo na misala na yo ntango misala na yo ezokende bien te botala matu Samuel avandi bana nyonso avandi na bango pembeni bakofele na bakofele bana ebele soki 9 soki 10 est-ce que eza normal papa modèle nini wana bana baleli na bana mama wana kutu te baleli bana bayoki pasi balobi me oyo eza nini tobotama na famille ya modèle nini oyo bana matu Samuel mwana moke atangi asali message esali ye pasi mama na ye atiki ye mwana soki ya 8 ans eza bien te matu Samuel non en tout cas bongola motema ata soki oza ndoki te me libere mwasi wana oyo obala soki famille mutu babalisa yo parce que obandaki nganga na yo kala opesa bato bakisi ya makasi opesa bato bakisi ya basi osukola basi osalamaki nganga omemela biso kutu grand ndoki na kati ya Danemark matu Samuel amemela biso ndoki na kati ya Danemark nde na oyebisa bino
mutu ala bande kobeta soki sente na église na ye bandoki musu bango wana azwa bana bato nyonso mike bamama nyonso na Danemark baveugle moko akosakana te nga mwana nga jamais koke malamu asambela kuti pa mamolangi mais jamais pas papa moko azala na Danemark wana azwa ba jeune fille boyebi ke mutu bato Samuel amema banda kobeta sente azalaki pare ya libala aza akoma pasteur ye pasteur na ye na église na ye kaka ba jeune fille na ba jeune garçon asa atia bango soki milimo ya sirene soki ya ndoki bakomaka bafiere tiki do bana mombamba mikitisaka te atondisa bango tala baverse bamama bakomaka mwana nga bana biso bakoma bayeba baverse biblique nga na kamoka bino bokanisa koyeba verse biblique elakisi ke mwana aza ya nzambe amemela biso mutu na Danemark soki na okosa bato bana na Danemark balandanga balobake nga na okosa parce que nga mutu na yamba ngai mutu na yamba garçon wana abande koyapa na nga ayebi pe masolo ni abeta po banda kobeta pe epa na pire bakuba epa pepe kale amemela biso ye mon garçon atika na Danemark so pa tika na Danemark pona ba conseil na nga parce que nga akuta zonga ayebi yango bien mais za bien te bandeko na ngeza mabe donc na linga kukoloba ngo te be na lobby po ebimika par Saint-Esprit amemela biso ta azotamba déjà na bandoki moi mobali wana captiver bana jeune fille akomi kobalisa bango entre bango na bango akomi jeune fille ya église na ye akomi parrain bolandanga azwi parrain fille wana zaki na fiancé awa na Angleterre ye parrain ba ye babali mwana mwasi wana awa mwana mwasi wana bazongi na ye kuna encore baluba mwana mwasi soki vierge mwana mwasi akomi na zemi nana ye na ndako libala te alinga ifale azala awa na Angleterre zemi ya nani ya pasteur zemi ya pasteur andimi keza zemi na ye botala makambo yo oza pasteur andimi ke zemi neme ye parrain wana ba adepti ya Matu Samuel tanga ndimi zemi mwana bota mbaka esala examen boye zemi ya pasteur te mais yo ondimi siko zemi na ondenge ni cela veut dire papa nepe kolala na ye papa mwana ngai kobota mwana mibale bakanzi kaka zemi ya tata wana lokwa nde basaki examen mbalo basala examen zemi ya pasteur mwasi ne na ndako alobaka eloko te awutane kuna na Allemagne awutaki alongwe Danemark akenda ye na Allemagne azwi mwasi kuna amemi ye bandiko biloko ezoleka bamama kaka baveugle batidika bana na bango kuna bana na biso bana bakoma kuna bakoma basia basirene na batati wata na bamami wata bosala makasi bandeko na ngai fo tosala attention na bana toyebi nazoyebisa bino makambo na oloba nayebi mpo na nini bandeko na ngai tuka nakomi na ngai na suka Matu Samuel ye wane ale bato dia bandi kokabola banzembo na ye. Est-ce que ça n'a rien à voir moi c'est na kufi c'est ko bokabola bato banzembo na ye to sana ngoni nini yana maman Olive ye tala ye allez en tout cas Matu Samuel faut ba la Jeannette il faut ba la Jeannette il est qui qui passe à Kabila ceux qui tata moi ça Kabila ceux qui bazarandeni poni ko sala ka mabe na bandeko na yo bandeko oya yo ba congolais ko sala bango mabe ko bala pe ko lo musu to sali mabe ka biso d'abord ko sala pe mutu mabe zaka mabe même ko lo musu zaka mabe c'est la kanzambe na bosolo Matu Samuel ozawa na soki oza mobali makasi oza bien oyembaka okona koke okepe oyembi na OK jazz oyembi no pe na zaiko Olo saka ba jewana ya bonzambe ozano ya na bonzambe te. Kofi sa lobianga lobianga tanga bakombo atanga kaka tozelo kofi tanga kaka. Tanga kaka mais yora batu ba wanga na kaka te edingwa lobango combien de fois bondi marate. Vraiment pas maman na ngai en tout cas nazaki naza vraiment monté. C'est pas naza norm na sepelité. Na sepe na te na ba oba komo kabola ba nzembo na ye boyo kisa biso to sana ngo nini. Tout ça nango nini kapi ye wana kutana na sirène face à face kutana mami wata tati wata face à face dans ndako na ye après les l'air à moni était mobala convaincre ye moi ça comme comment le quoi oh même makambu nini yo
est-ce que na mona ki be na mona ki te azongi libala nzoka ndesi ba mema ki akei aye kolala kana mbeto oyo akutaki Matu Samuel azolala na mwasi ya molili ya esprit omoni nde place ememaka mutu yango bosala attention na bambetu ata olingo ya kolala na mbetu sambelela mbetu ezaka ate na buti voyage na bikwesi bu ale pe ba mama oke na voyage tozoke obioke musala bao basala misala butu ozongi o mwana lese benga mobali loba nazoya mobali pe benga mwasi nazoya mokilo ekomi olalaka na mutu oyitelo olala na nguma oya komona bimona mesu boye okei otiki bana mike tangu musu balobaka vomi oyeba na yo te ou bien soko oyebela ngo tala banzela ba prophétie na makambo mususu ou bien nzamba alakisa ko ya kokuta na lisi faire face à face soko kokite en tout cas ba memi yo ok potikala malamu mbala sima na video ya sima boya na live together tozozela bino na 0044 74 59 62 52 17. La Danoise, bye bye.